basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi pona bote Johnny Sima bazokoka te ko imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azala Johnny Sima wa yotilangi mote na bande konyo surtout o besoin tana bino ko s'abonner na Vérité Universelle TV pe besoin tana bino ya kolanda émission na bino kitoko babi chambre haute ya monde makambo merci na yemoko boss John Sima o mokusa talo babo ya basamba bangonde banani merci na la patrona Misha babi maman solola na ba monta mo kitoko na bossanité Antoine Barboso Liport de na kata Suisse babi Switzerland yonde makambo takande o sol sa petit na mon grand frère privé Ezarayo mon grand frère privé Switzerland merci na bande konyo surtout en tout cas le lot c'est na biso tozolobela eza likambo ndeko na biso moko akutene nango na entra afidèle etango boye bibino moko tan guerre salamaki me panza ba este kuna eza histoire vraie ndeko na biso azwami na commune ya Lingwala mais na boye kotanga kombone pe ko sala bien ti azana choc pinda ya makasi vraiment na kati ya couple ne na kati ya ndaku akokate aboma libala ou bien azala na libala bino nde batu bopese na ba commentaire na bino to sunga penda muninga na biso mwasi baloba musapi moko esokola ke longité dans mon konzamboka aliaka nyama lito imoko tepe aliaka nyama kilate à travers bino nde kona biso wana akoza la sauver en tout cas nde kona biso mwasi ça na problème moko boye tant bazai na este bazai kina mama na bango précisément na mboko ni kisangani bazai kina mama na bango na papa na nde kona mwasi moko na nde kona mobali tangu entra fidèle ezalaki en tout cas bino moboyebi mpanza na guerre ezalaki ya dégâts obiso kutu na kati ya ville ya Kinshasa to sumba baloso to koma kolia o biloko babenga chakula imbwa to koma kolia ndikana na bikedi donc ndako ndeti biso mombele na oyeba lisusu bande kuna biso kingasani yaka ko tona na ndako na mombele ya dégâts ndeko na biso ya mwasi wana et à cause d'un poko moko brekande zara keno batu balali bango balali na kata ndaku ti e comme air moko ba criminel des gens na robenga bango ba kotela bango na ndaku ba kotela bande ko na biswana na ndaku ba bomi mama ya ndeko na biso mwasi wana ba bomi yaya na ye ya mwasi ba violer na mama ba bomi ye ba violer susu yaya ya mwasi ba bomi ye ba kotika papa na ndeko mobile ndeko na biso mwasi o ya koleli likambu lelo ba viola qui est muta liboso viola qui est des ala kaka tant a violé après ba tumisu ba ko landa 5 personnes na muto na liboso 6 personnes donc ba violer 6 personnes ba bimi pe ba kena bango na ba choc wana ti ba ko mona moyen te papa ko lo ba bite photo bimaka Kinshasa moyen to vanda sous koto ezate to bimaka capital plutôt excusez ngata la ba souci ya mwasi na ye ba souci mwana ya mwasi na ndenge ba viola ki lisu mwana mwasi et ça la bien te ba ko bima pe na ville ya Kinshasa ay ko tangisa ba ne mibale batikala ki wana ya mwasi na mobile batangi classe pe ba ko koma pe na ba niveau o et ça la ki kenom ndeko na biso mwasi azwa libala ayeko bo excusez-nga nanu avant nanu balongwa wana tomba ba viola kiye ndeko na biso na kotikala na zemi ya ba criminel o ba viola kiye wana sko ayebi mkolo zemi te bango bazaki 6 ayeba ke zemi ya nani ayeba ke zemi ya nani ti ayeko bota pe mwana mobali na Kinshasa ti ayeko sala nzamba ayeko sunga ke ndeko na biso mwasi wana fo azwa libala ndeko na biso ayeko zwa libala bayeko bala e or que mobalo ya balié eza donc parmi ba criminels ba viola kaye wana mobalo ali boso o ya matali kola tolo na viola kaye ne mobalo ayeko bala e ye pa yebinete ba vandaka titi mais mobali abetela mwasi lisolo na so po moi mobali pe aza soda ayesa na zakipe na este na nini na Kisangani en tout cas na bima na ngapi nini Kinshasa awa tango ba yako kosala nga babenga ngo nini soki relève soki ni bino ba soda batu boyebi a travailler na Kinshasa mais a bongwana a koma musala nzambe donc yeli solo ma be ko yele pa na ete o soko kutene pe na butu bo na nzela ba zo sala patrouille pesa pe na nzambe merci ba téléphone mbongo maka butu e bunga te à travers ya koma ne bongo sko so bandeko ba camarade ya mutu wana ya ndeko na biso mobali anso ba oya na ndaku ba benga ke na kombo o mwasi wana ayoka ka jour ba viola kai sko kombo wana elobela ke mo eloko mo bo na mutu
akiparane yango te ti eye koarrive mokolo mosusu mwasi aye kotuna bi nga nayebeli yo na nkombo mosusu bafamille no mpe bayebeli yo na nkombo ka oyo nga nayebeli yo mais nkombo oyo babengako oyo nkombo nini yango oyo mobali mpe aye kotalisa bi mais ayebisa ye nyonso te azalaka kaka mokusa ayebisa bi te baoyo baza bamina nga tant tozala na baeste kuna nde ezalaka bakombo taka basoda bayanke bakombo oyo babanda obenga biso donc bakombo oyo topesanaka nde yango wana donc eza kombo akiyanke mwasi ayebisika nkombo wana elobela yange eloko abi te ya eloko eza te mobali ayebaka ne pete kena moto oyo aviolaka nde ye oyo aboma bapara na ye na yaya na mwasi mwasi mpe ayebaka na ye te mais apartir ya nkombo wana ekoma olobela eloko moko boye mais lokola azaka mobali na ye mpe abali officiellement mwasi asinteresa ne na nkombo wana te ke alandela yango eye kokoma mokolo mosusu mopaya mosusu aye lisusu nkombo wana mwasi alobi te en tout cas nga nkombo oyo na otika yango boye te avandisa mobali nende bino mo boyebi ere mama kovandisa papa oyo bakobeta lisolo ya malonga avandisi papa bandi otuna papa yebisanga vérité ntango ozalaka na kisangani ozalaki na ka nini ye mpe atalisi ye ka ozalaka kote nini est ce que oyebi mpe famille boye ayebi oui nayebi famille nayoka famille wana me nayebi yango te nde abandi oyebeteli lisolo abi te emitungisa o te ndenge eza boye atala kaka wana azalaki na ngai mopagano nakotela mpe famille boyo toviola partir famille wana nde nakakutana na makama moko ya mabe vraiment nde eyaka kosalaka ye na bongo wana nakoma na ngai mosala nzambe mwasi ayekobise ngai mpe baviolaka ngai mwasi abombeli ye ke ekozala mpe bango ayebisi ngai mpe baviolaka ngai mama na ngai baviolaka ye babomi ye yaya na nga mwasi baviole babomi batiki papa na nga batiki ndeko na nga mobali me babotola biso mwa babiloko malongo papa azalaka nango na kati ya ndako ndeti bambongo babiju mpo bazalaki mpe na mwa famille moko boye taka bandeko na biso baswahili mpe nzambe apambola bango mpe mwa kote wana nde ndeko na biso mwasi ntongo aexplike ye bongo asanti mpe mobali akoti mpe amalili donc santi mpendake no te lokola na olanda nkombo oyo nazoyoka nkombo oyo sekende mpe na explike ye boye c'est que yépé azaka na pa donc aza parmi bato wana ameki lisuko tuna mobali santi mobali alinga tomboka ameki ko comprendre que no c'est que mobali azalaka ndeko na biso mwasi ayeko bima na bandeko ayeko talisa bandeko oyo ke no ya pembeni nde ezalaka ba voisin na ba voisine ameki ko talisa bango ke te ndenge za boye ngai a partir ya mboka na biso place tozaka na kisangani mobali moko donc mibali moko bayaka basoda baviolaka biso boye abeti masolo ntango baviole bongo nga naka otika na zemi siko mwana yeba te zemi wana eza ya nani baye ko répondre babi zemi wana eza ya mobali aviolaka ya liboso siko mobali yango aviolaka ya liboso wana eza mobali aye kobala ye lelo oyo aza na ye na kati ya ndako nende ko na biso ya mwasi atikala kobetela siko lisolo pa ya papa na ye te abeteli mpe lisolo pa ya na mobali te azomona nka soki abeteli bango lisolo libala ekufa siko mwana azali na maboko esenga baki esala examen mpo bayeba ke no aza mwana ya mobali wana ubie ndenge nini ubie eza mwana ya mobali wana te ezala nango mpe moto akomata likolo no liboso omonaka abotana ne mpe te peut-être baoyo bamata nsima wana nde zemi eza ya bango nende kona biso mwasi aza na mposa yeba amibombi na minito abeteli papa na bango lisolo te abeteli ndeko na mobali mpe lisolo te donc ezosala ye soni ezosala ye pasi nameka kobenga nga abi chance nzasi en tout cas à travers yo nazwa solution meka na kolobela émission na nga ne sujet na nga oyo naokoka te naokokotala mobali boye te malgré donc ayebisi ne aboyi ne kolakisa pa mobali ke eza penda ye aboyi kolokisa pe pa mobali ki alingi liso mobali te aboyi azosala semblant ndameka kobenga nga bi chance en tout cas à travers émission na yo na kozwa ba conseil na bandeko balandaka na poto na Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola pe donc bomeka ko commenter vraiment na cette émission bobenga nga te ponga ata bobengi ngai nga na nga mukolo likambu te so bobengi ngai ata bokoloba botaka ba Congo ngo parfois pe na minute na za na crédité tantôt pe na za na mégabyte te pona benga ndeko na biso mwasi plus ou moins bo commenter na cette émission to ebité pona bino tout ça là vraiment nini pona bandeko na ndeko na biso wana na couple wana en plus ce qui bomoni émission oyo na chaîne bino Vérité Universelle TV bozwa émission wana bo partager ngo lisusu na bandeko mususu poto sunga ndeko na biso ya mobali ya mwasi wana tant déjà azo vivre na likambo mona kata mutema ne so raisonner maman na ye
a raisonné yaya na ye a raisonné nde ba viola ye ndenga bota mono akana te malgré et ça la que secondaire azana mwana ye bongo en plus moi mobala koli déjà soka tali ndenge basala ma be wana e ko pousser ke lobi mobala kolala na mbetu akochuba pe mobali mbele abomiye e ko ipe ko sala ke non atseli pe mobali poison po aza mutu azana mai na makila bato aza pembe na ye o déjà ya pesa kikawana ya malamu baza ya mabepe baza bakoyebise ke notaka ya boma mama na yo baboma ndeko no mwasi balongola bino na vie place bino mozanga na kisanga na yo pe boma e akosala ngona volonté na été yango bandeko na biso nyonso tu o bolinganga o bosepelananga o pe bosepela na émission na bino ya chance nza somo seleki tabana gundanga présenter kango na ba sujet surtout ba sujet o ya mikolo nde to ya nango to sunga ndeko na biso mwasi ezate ke no ezali solo o babeti non eza histoire vraie ndeko na biso mwasi couple wana eza na commune lingwala na boy kotanga kombo bo commenter bo zwa lien wana o soko moni penda batindeli yo so za abonné au moni notification zo yango partager lien wana pa bandeko mususu bandeko wana pe ba ko soutenir biso na ba aide ya commentaire na bango ba ko commenter pe ndenge ndeko na biso wana ko kiko sa ndeko na biso mwasi totika ekaka bongo te pona minute o soko omona mobali ne wana malgré bimisa ne mbongo balai malgré atika na pe musala ngwa ki ya ki criminel akoma ne musala nzamba atakwazane ne soda la taka sokoto mais ndeko na biso mwasi soka raisonner akozala kaka bien te na ndimite ke ndeko na biso mwasi po bomoni ete santé oyo azaki nango na lelo malgré akondine makasi te mais o sentir ke na mutu moko azana likambu moko taka na niveau mutakomi soka azotambola na nzela ye moko azoko milobela soka sentir ke no batu ba otala e ami donc amizoni normal yango to singa na mandeko na biso lokola papa na biso sul bwangala dans sul bwangala na kata ya Zurich en tout cas bo sunga ndeko na biso bo partager mission oyo bo partager yango na bandeko nyonso bisika nyonso bandeko bazwami na ba pays nyonso bo partager to sunga ndeko na biso na ba conseil papa na biso lipordo to sunga ndeko na biso en tout cas ezaka kalikambu ekwelela mutu moko te mbila était la place moko te lelo za tour na ye oboyino ko commenter oboyino ko pesa e conseil e bongo lobby ko za pe tour na nga chance lobby okuna pe boko mona za tour ndeko mususu lobby okuna ko za pe tour ndeko mususu okosenga pe aide okosenga pe basunga yo okosenga pe idée bandeko mususu o ezake non okopesa batu mususu pe bazana bango na sonité na bobango mona pe ko leka pe na plateau l'équipe na plateau po bandeko basunga yo sikoto uyo sunga muninga na conseil te eza nango kopesa muninga wana mbongo te mais to sunga ndeko na biso na conseil totalisa e yango nga pe na kosenga na bandeko nyonso surtout ba ndeko na biso ba soda ngade ya conseil nanga na oleka nango déjà yango bandeko na biso ba soda eza te so lati teni nde okomi lokwa nzambe te koyeba kokanisa te kana tongo lati teni ozana bandeko basi te ozana bandeko mibali te ozana ba yaya te ozana ba mama te ozana bango atako ki front yango nde boloba ke te so de so ke front esprit changeaka so de so lati teni esprit changeaka yeba ke ozana mai na makile lokwa mutu wana yozo sa mabe yeba ke ozana maboko na makolo lokwa mutu ande ti lelo to mona bandeko na biso ya ba blessant en tout cas na pesi mine bila bambote bisika bozwa mi bino mo bobenga ba terme na bino ki militaire bobenga ba blessé de guerre to mona ba onde ba otambola ana kata ville Kinshasa na ba terrasse na ba nino mona ke ndeko nanga sunganga na 100 francs sunganga na 500 francs yo osala mutu moko mabe na butu tongo bozaki na patrouille obotola téléphone o viola kande to lobabulu bokata ye pe tanto pe boboma pe ndeko na ye moko boy so raisonner lokwana est-ce que okabela yo okabela ote so ka raisonner mabe wana bosala bandeko na biso surtout ba peuple congolais mabe bosala bango osunga ote tango za sode linge lobate ke non okomi esprit mabe lokwa diabulu te nzambe mutakela yo pe nzambe mutapesa force wana lelo misala nde eza nango te na mboka Congo boye OK koma no ata militaire po fin du mois esunga ko na moi 100 francs moi 200 osunga pe baboti yo moko pozo moi tana yo osomba pantalon okoza pe na posa ke note osunga pe ata famille no bien osomba te loko moko boye otana kata palais kozala soda engolo bateka ke non eza musala mo ya ba illettré non na yebi ba soda belé même basode belé ndeti grand frère nanga moko en tout cas bifalo elenge bisuko zwami benda na yebi yes à la droit mais lelo aza colonel grand frère nanga
grand frère nanga maman na ina maman nanga babota mi maman moko papa moko lelo o senti pena ke so monier o senti ke ki soda na ye ezo peso na appétit yango nga pe na lobi sunde ko nga mwasi bazoka mokano na kandate bazoka mokano na mbangu te ata ko pasi wana o raisonner ozana mama te lelo olinga ozana mama na yo lelo ba ulepe ba violette ko violette ba bomi ata pasi wana bozaki misato botikala lelo mibale ozaki na yaya na mwasi ata mabe wana esalamaki koluka osala mobali na yo oyo abimisi mbongo abala yo mabe te kozala na système ya ozongisa mabe na mabe te kozala na système wana te moto akopesa conseil ya mabe yebisa kaka nzambe na yo wana opriaka nzambe o mama no abanda kosambela donc asala justice na likambo oyo yo komisa la justice yo moko te pona makasi no okokango te yango na sengi na yo ndeko zwa na maîtrise tozela na bande kona biso ndenge mission oyo koleka tozela bande kona biso ba commenter bande kona biso ba loba ba partager ba commentaire wana nde ekosala keno oyo kozala eza majorité yango nde yo kosalela oyo kozala keno moni keno eza mukie osalela ngo te to poto sala likambo oza ba voix ezebele oza voix mukie osala ngo te ata président po abima ezala kafo ba voix ezalebele so ba voix eza mukie président moya abima te yango pena bandeko na biso bosunga ndeko na biso ya mwasi bosunga couple wana na bolingwa nzambo akela likolo na se na yebi pe lisusu bandeko na biso ya maison solution originale oizwami bongo na avenue Irebu numéro 1 sur Prince Kasavubu donc bisika ozana po somba téléphone à bien osomba donc ba chez soi surtout o baselela na téléphone ba caméra na nini ba ordinateur ba micro ba perche ce ozana poso obengi kara maison solution originale na plus 243 85 45 61 600 na suka na bandeli plus 243 85 45 61 600 na suka donc so bobengi bozwaye moko mukolo maison solution originale oezwami na avenue Irebu numéro 1 na Prince Kasavubu commune ya Kasavubu ceux qui bobengi borozwaye yango napesi merci na ndeko na nga pe ozaki na sima caméra David Nyangunya na yebi kena yo po baksa un plus na commentaire ya kosunga ndeko na biso pe to partager yango pe merci na Neneti takaka Neneti Jobola babia ngabe ngake mboloko lokwa mobali ne mo ngabe ngake mboloko merci na yemoko babili Pordo Antonio le Pordo sous Orlando na kata Zurich na bo santé papa sul Bwangala na kata Zurich ba bibi no bo kanga Zurich pe na bana Zurich atongo na bo sanité papa Ricardo Engambe mobile na kata Zurich ba bil kofi ngombe ana taille moko te mobile moko te ko lo bana villa Zurich aleki on a taille kayo ye moko boss de boss John Sima moko satala ba boya basamba bonde banani la patronne Micha na ibi question na siliki bino bato kitsanga Maman Micha sur la siliki yonde muto kitsanga. En tout cas merci na équipe nyoso technique ya Vérité Universelle TV. Pe bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne abina kitoko Vérité Universelle TV onde makambo botaka masolo bien ezaka atende bolo baraka. Oh sans tabou te chance azaka na sans tabou te. Chance azaka ba sujet ndeti ba sujet boye bakaya mawa. Bakaro partageant on a battu yango yo chance aza lisusu car na sans tabou te. Donc makambo belé ozana posa oyamba pasteur oyo kamate ya prophète ba pasteur okuta ba théâtre okuta ba mission kitoko donc ba micro baladeur au bengi chance kande boyebeli na numéro na plus 243 90 440 40 38 plus 243 90 440 40 38 bande kona biso Équateur ba déclara ki balobaki ke noté afresa les oboma bobenganga na Vodacom plus 243 82 17 141 38 plus 243 82 17 141 38 wana bozali susu nga moko po bande ko belé ba déclarer ndeti bande ko na biso ba gemena Équateur lo ba bele mobali ya boye vraiment azala toni sima wa yetilangi